Chiluba eza bien elekia mokili mwa Kikongo Kimbongo kitetela minoko na biso eza bien koleka mokili mobimba esika nyonso moni balobi mutu aza na maba lèvre yebaka mundele na Bible okanisaka te nde baza wana bato wana Nzambe tadi soko te na Genèse 6 balobi ba angelu bauti likolo baye baboti na bana na bato barasi wana balinga kosakana so na rasi mosusu te bango bazodirige mokili yango Jésus bana ofinga bango baskri bafarisien boza lokola tata na bino Satan c'est-à-dire barasi de vipere wana yenge vantoto batata bamama tosala makasi tofongwama tokende liboso tobongwama balobi boye bana na ngai bokokende na pasi bokokangama bokoniokwama bakotya bino singa na kingo na esclavagisme me balobi mpo Nzambe atindela bino lisusu koatule de roi divin Seigneur akosauve bino botanga na Zacharie 14 makamni balobi wana c'est-à-dire balobi po akosauve bana Israël peuple de Dieu otala makambo balobi wana Zacharie 14 c'est-à-dire totala makambo balobi kuna ezosalama na Israël wana to ezosalama awa balobi po kwatulendo Seigneur et Seigneur des Seigneurs pour ake parce que Nzambe amona à travers mutu amona na kibangu na kipavita tout consort para les deux hommes on a bien dit Zacharie 14 botala makambo nini balobi wana balobi pasi opozana ngo balobaki liboso bokokena singa na kingo bokena esclavagisme bomengo na bino ekokena bato mosusu bokozanga biloko kolia ezala maya komela c'est-à-dire yango ovanda we atango olamuki bandeko bauti na likolo bazokende luka mai balobi paradis eza esika bamai eza ebele mokili mobima mboka eleki biso na bamai eza te balobi esika minere eza awa mboka mobima bazobenga scandale géologique 52 matières nyonso kote na bamenilier na bango c'est-à-dire nyonso eza awa babenga yango scandale géologique baminere eza awa na mokili lisusu eza te bamisu nde omonaka Sénégal bavivraka na nguba Brazzaville baza na biso awa bavivraka na pétrole na mwa or efili mais awa scandale géologique soko ye awa obwami me biso toza bapauvre tozokima libanda eza punition te bato mingi bakokima mpo na pasi nzoka pasi wana mingi bakoya na ememe lokola bokoti na baeglise ya basatana batata na biso bakomokunda biso toujours kokunda su batata te parce que yo opesaka ya madu Zacharie 14 14 ka na 1 wana na premier verset na 14 Le jour du Seigneur approche sur vos yeux. Le jour du Seigneur approche sur vos yeux. Donc le jour du Seigneur approche sur vos yeux, habitants de Jérusalem. On se partagera vos biens. En effet, le Seigneur rassemblera les nations. Pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise pour attaquer Jérusalem et puis ville de Jérusalem va rejoindre. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié des habitants partira en exil. Donc, katikati ya partout, bakokima mboka bakende mboka mokili. Mais le reste de la population pourra rester dans la ville. Puis le Seigneur se mettra en campagne. C'est-à-dire, Balobini, Boyokine Nalobi, dans Israël,
bakosala nini babien na bino bakobotola yango mokili mobimba ekosangana po babundisa bana wapi ya Israël. Effectivement na Monisco na Africom 50 eta nyonso eza kuna mokili mbo esangani po babundisa bana biso. Est-ce na Israël wana Monisco eza kuna Africom eke kuna Shabab baza kuna eza baje na bango bazwa kokoma biso balobi bakozwa ngambu ya Israël bakobotola po bakoviole basi. Est-ce que bazo viole basi wa awa na Congo ozo comprendre kuna bazo viole basi te balobi mingi bakokende na exil bato bazozwa kuna bazokima misu baomema bango na poto misu bazoya awa nyonso wana ezali nde mabele ya Congo. Jérusalem wana Israël wana baza na bitumba po bafo jif wana bakenda kobotola ba-Palestinien mabele na bango bitumba na bango babundaka yango wana. Chiko oya koya wana bakobenge kwatule po aya ifo makambo esala ba desordre bakobotola biso mabele nda soki na este mabele wana lelo bato mosusu bakomi ko bavandi wana batie bato mosusu wana babi bakotonga baga immeuble kuna en plus bakoviole basi omoi nde baoviole bamama na biso koboma ba yo nti tokokufa mpona mpona bomengo na biso batata bamama soki totelemi te na bonza eloko kolongola biso eza kaka force ya tata nzambe. Il faut tobelela nzambe na biso baye kochange sikoyo otala badesordre. Combien de mamans oyo baza violé, combien de bato oyo bapesi sida kuna epele baza kokufa. Esika bomengo ezali konyokoma ezali biso toza na pasi bazoboma biso. Balobi ava kwatulendo bakoya na 3 forces: pouvoir spirituel, scientifique na pouvoir politique. Yende mutawena biloko na nyesu misato po aya po makambo esalama. Est-ce que kuna esalami? Est-ce que toza kozonga bato bomoni ke Jérusalem wana eza yango te? Yenge matoto yenge muzulu tata kimbangu ya be batata ba mama bozala éveillé. Totanga na de siko esclavagisme asuka totikali nango batu baza éveillé te me batu bazokomiteka bazokomitika bango moko. Botanga na Deutéronome 28:68 esclavagisme soki yango kaka eleki na bitumbo nde baviole makambo na ndenge tosali makambo oyo nzela elingi efungwama. Botanga ngo malamu Deutéronome 28:68. C'est-à-dire batata ba mama bato wana babengaka bango bapeuple kanzai baza biso te. Biso babengaka biso ba Igbo bango babali yango bahébreu bakomi bajuif bakomi olobo bango bakambwani bato misato aza na baisraélite oyo basalaki bango na 48 ans nguna abomi bango mpo batonisa Israël. Bazwaki bato moyena mbongo $3,000 $5,000 okevanda kuna bato mibale bahébreu oyo baza na basuki ya mandefu na bashakoti bango basimbi makambo ya banke bafinance basonasi makambo mbongo etali bango. Bato ya misato babengango basioniste bango nde bakomi mokili bazokontrole mokili mobimba bamafia tout badrogue tout nyonso eza kontrole na bango. Me yo bakango kaka na opio moke bashe nyonso elobi aza boye aza me nzoka eza baje na bango bazokosa bino lokola makambo nesa badiamba tutu ekotaka epai na bango omoi baje na bango. Me soki bakangi yoka negre mama na ngai yoka nde bakosambwisa ozwi yango. Ok. Deutéronome chapitre 28 verset 68. Oui. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Nzambe akozongisa bino na masuwa na Égypte. Il vous fera retourner dans le pays que je vous ai dit. Akozongisa bino na mboka oyo nalobeli bino wana. Pourtant que vous ne le verrez plus. Mboka moko omwana mo pe lisusu te.
là-bas, Puna, hommes et femmes, Mibal Pebasi, vous essayez de vous rendre à vos ennemis. Donc, on ne peut pas vous essayerez de vous rendre à vos ennemis comme esclaves, mais personne ne voudra vous acheter. Ok. Boyebi sur les amis. Loterie. Bozo côté fait loterie, bozo comité kabino moko. Oh batu baza bakunia na bino nzamba longo bino na page. Azoki sibino mabela mapamboli. Tellement toza na punition, dans baba $5 vous mi pesa bakangi. Kuno gozala ni famille, ni membre, ni eloko songolo paka. Elve wana is esclavagisme ya suka. Oh batu bazoki comité kabango moko. Babengi bino te tamba ochango. Oya $10 bozo komitika. Ezanga kote. Yango na batata ba mama mundele ayebi ko préparer makambu oyo malembe pona kotala biso to koma na pasi. Pasi wana ezali pa ina biso. Yango na batata ba mama iloko ezali pa na biso ezali ni. Pandeko na ngai lelo toye kosala fete ya mfumalongo. Mfumalongo bangunza bayaki ebele. Pandeko na nga bayaki ebele basalaki miracle ya kosakana te. Kimbama zaki acte central. Mais bakekeke boye batili biso lingomba te oyo ya kopanza kombo ya prophète. Mais mfumalongo asali effort avandisi kombo ya kimbangu mokili mobimba. Lelo so bazotala lingomba yo mutu mwitu ocha sentimente batala l'église ni. Voilà. Toye ya mibale. Mfumalongo atei batu abaluki alobi kolo Yesu azali moto mwitu. Adana Eve baza yewa. Kongo na biso zayi et les personnes de l'humanité. Batu babengi ezoba. Ayebisi bino ete Bible mingi batu baza wana baza batu mwitu. Basetaki liangeta. C'est-à-dire batata ba mama ali ava kufa alobini dansanta bakokomisa ye mundele. Alobaki bongo ponani. C'est-à-dire toyeba kosala banalise makambo ebele. Ezosengela na bino tomisosola. Soki tozola ba makambo oyo eza intérêt mpona bino bato mwindo. Eza mpona biso te. Ebongai kutu mbongo na biso bana katembe tosala ni. Toliango. Mais tozosala ngo po mutu mwindo alongwa na pasi palongwa na pongi. Pongi o balalisa biso mutu mwindo. Iyo za koyeba yango te. Iyo zo kanisa ete lokolo kei ozozwa mwa $100 na compagnie to viesika moko vite na bien. Bongo bandeko nayo. Mbongo wana zo doit condition. Lelo komono komi na mbongo mona ka pu mwana kufi. Yaya tozalaki ni malamu. Papa liebika ngana mwana na ngana kozela ya kufa. Tawa pakunda kai. Mokotala ko tata ya kundi mwana. Bongo tata nani akokunda ye. Bomwa tata na pa boumela te susi sali alandi mwana. Chiko sika yoke yokozala malamu. Molimo wane ko servir bino. Balobi ozala na susi ya muto akufite. Mais ozala na susi muto aki esclave akosala ni akozonga te. Po muto akufi biso batu mwindu le peuple bantu te bike les morts ne sont pas morts. Mais oyo akei mowumbu akozonga lisusu te. Kuna kezwa kombo ya François ya Benjamin. Tata mama nyonso esalami bafingi papa nzuzi po alobi ete toke dosengela papa diange na pardon. Oui, effectivement, to babaki ye mabanga. To salaki na boko loba ba vérité. Na marché mo lisusu te. Chef spirituel o akoloba pa na koloba ba vérité nyoso putu. Na marché mo te o akoloba na koyebise yo sala kaboy. O sala kiboy. Yo sala kiboy.
nyonso kaka ekomi padi yangenda ndoki yangenda ndoki ya koloba lisusu na yo mpe bakotikala koloba te bayebi papa nzuzi mutu r moko esalaka soki ndenge nini nayoka yo didi tiangango nayoka mutu moko atya kwa nayebi bakoyo bakoma bayama do nayebi bakoyo bafutaka mpeka nayebi nyonso na bazandu nayebi na batumpa nayebi na bareunion ya samai nayebi nyonso basala mutu akoloba na nga aza te c'est-à-dire epa na ngai bokoyoka mutu banomingilika na seyepepi wana boyebwe me baloba na haute voix nayoka bango bakotikala koloba te mpo nayebi moko makambo basala soko olobi nalobi anga nalobaka na ngai ngo osala ngani nakoloba okosala yango wana batata bamama tosala makasi bana kateveli yo zwi te yo mpo kolakisa te ifo olakisa tani batata bamama tolobi boye ngoma mingi ezawa eza nango makambo nzambe te ezaki satana otikala kokomprendre yango kala te tolingi tobandango tolakisa na bamarshe na bisika bakendaka mayangi lelo bapouvoir na bango nyonso bazwazwa na kongo ezosimba te mpo esimba asala eloko ya makasi ifo abima nao libanda epa bametre na ye apres aye kozonga esimbi oyebi makambo elekana yango tolobi baloba tomona towatya makelele tokoloba verité tokobanga bango soki moke te mpe bakosala rien moko batalaka yo te bakosala eloko te yango wana batata bamama toyebisi bino nini onzambe nyonso oyo eye awa eza ya biso te soki ozwi bamisilma balobi bango bauti epa abraham abotaki agar azalaki nani aboteli ismael je crois bazonganaki netina Egypte bake kobaele mutu mwindu batuna nyonso agar akobota nani ismael akobota lokola abota kwa totie kaka abraham mundele agar azalaki mutu mwindu aboti kobo c'est-à-dire mutu mwindu bake baele mutu mwindu bana na bako bazala na mutu mwindu te bongo ndenge ekomi susu eglise ya baarabe eza bagemonte bakoti makambo moko okomona mutu akoti eglise abimi baoye biso kosambelaka malamu te nzoka mutu aza protege na besprit na ye na baprofete na ye oyo nzambe atindeli bango batata bamama mundele atikali kozwa profete te mundele atikala kozwa profete te ata mokolo moko me bazwi baprofete na biso nyonso balobi ekomi ne ya bango omoni esika bakosi bino olamuka ozala kolamuka yango wana batata bamama lelo tokosenga pardon pa fumalongo papa diangenda asali ebele abundi po yo ozwa bonsomi abundi po yo lelo kobengama mutu me bato bayebi te bato baseki ye babambi ye mabanga tala malere ekoti epai na biso tala pasi tala konyokwa makambo oyo eza kokende soki okoti na bengo oyo te lingomba ekozala nini ekokangama angombe ebele elingeka ekangama tozokende na procédure ya kotikala lingomba moko mpe enseignement moko toza na likambo mosusu te tokotikala na enseignement moko
prophète moko oyo ekodirige bato bato fo barevoir biloko ebele tozongisi bato na centre de recherche okende osala barecherche bango babia papa tuiseti ndenge atiki boya peni yayaka soki fete bati te tolobaki tokotika te ti te sa toko oyo wana bomoni makambo te mayangi yenge vantoto yango lobi kuna tokolatisa koto bakunda Jésus toyebi esika bakundaki ye tokoloba ngo sikoyo te ale bakokosa bino otala boye te paradis des arbres Branham alobaki fo bakunda ye na Congo eza porte à paradis. C'est-à-dire batata ba maman tosala effort pour ete nzambe na biso apesa biso makasi satana atikala koka biso te lelo bopesi pouvoir na l'église wana umona o biso to dimaki dokite mais la sorcellerie et pas na biso la sorcellerie ça existe mwana butu ba fini yo eza boyete côté na l'église musu ba dimaki dokite mais biso eza réalité africaine moyo boyango isate mais muto aza na boyokani na bancentre na ye ndoki akosakana na ye ndoki akosakana na ye bazozwa bino mpo boza na mayele ya boyebi te sikoyo bozwi bakulu bobwaki bakoko bobwaki bonéglige baprofete nana kozala protecteur na yo bazwili biso bazabulu batili biso wana priere nyonso tozosambela ezokende kuna tozosambela Lucifer bandeko na nga tolongwa na pasi na bowumbu oyo ya mindele batieli biso kobanda lelo okanisaka te wana baza bapeuple karzai bavandaka entre Russie Allemagne ntango Hitler abomi bango bazalaki suna mabela kovanda te yango bakendeki kokriele bango mabele wana yango baarabin jif baza koreklame ke basali crime contre l'humanité ndenge bakosi mokili balingi su makambo wana te balingi balongwa na bango mpo bakosi mokili yango États-Unis ekopanza ntango basekret ekobima bajif oyo soi-disant basimba États-Unis bango bakopanza États-Unis bakozonga ti na bamboka na bango oyo bakoko na bango bazalaki bamindele mingi baze pa na biso na baafrike d'ici na babakokima nango bango moko mopepe moko eya mais fo elikambo esalani patolendo kwaya nde balobi maison d'Israël po bomona loboko na nzambe il faut babotola bino ndambo ya mabele toyebi koto kuna na butembo so koto nini kuna na beni mabele ekomatise pa bato mosusu eza siege na bato mosusu sokotali baminere na biso ekenda lelo bomona or na yo mundela zotyelo prix balobi mokili bomi kosangana po ebundisa baisraélien effectivement 52 eta nyonso esangani awa mpona kobundisa biso na africain okomona baanglais baallemand bafrançais baindien bapakistanais so banani tututu basangani mpona nini bazoyela makambo oyo te okomona baza kuna bazoboma bato bango bakipaka na bango te me baye wana baye kotala te kwa tolendo balobi akoya na Mosinai ntango Mosinai kolinga epanzana moto ekobima na kati puissance wana yango ekobimisa kwa tolendo pwaya bevenema yango wana eza te bino bozokanisa bato wana batikala ko balobi sokoke na Israël na Capernaum soko komi kuna okomona ntango basali yango kata RDC bimi na kati basakana na tata nzambe te alati bango ketala nzambe bozoluka aza na mboka oyo nzambe avandaka awa nzambe aza yo mutu mwindo
pasi oyo za nango landa wantena mfumu kimba to landa makambo mfumu alongo atikaki makambo ezebele ebele ya kosakana te mayangi partout Marie asala apparition ezala yete ezala nekapeta anoirite partout ezala Marie te ezala nekapeta yango ntango babomaki ye na tombe na ye makile bata kosala eza kobima batindi badiabulwa ndenge na ndenge bakoki te babi vie yo moko voya pape Jean Paul dakitaka katikisangani kosala cérémonie kokanga makila wana po ebanda kodéranger bango na l'invisible bato baza kidiba mais faut tolamuka te tata mama eza boye te il faut tolamuka moto mwindo azwa bosomi pasi oyo ekosila te soki toza kaka na buzoba ekosila soki toreconnaitre makambo ebele totika nzambe ya bible banzambe batie bible eza mokanda na biso me banzambe batili biso na kati eza bosaka o El Shaddai Adonai anani nini bozosala eza bosaka ya mwana tata mama tosambela nzambe ya bakoko na biso Yakubu mukolo na biso akosambela jour du sabbat eza samedi boyoki samedi eza nde jour bakoko na biso bapemaki basambelaki nzambe eza makambo na bango te eza makambo na biso oyoki c'est-à-dire babaloli makambo tokolakisa les 12 ntango bazoloba les lions de la tribu de Juda lion azalaka na Afrique epa na bango lion azala sikoyo kotya kombo ya yo te eske na bakombo na yo oja azalaki na bakombo na bino yango ozomona me bakombo na so bacibwa ntango bazoloba les lions de la tribu de Juda biso nde lion eza symbole africaine batetom nyonso na chef na bakutimier poswa lion ezangaka epa na bango mpa na bango soko omoni lion bazwaki ye na Afrique baketya ye na jardin babotaniki na bango soki bajardin zoologique na bango batie kuna batie me na bazamba na bango lion azalaka c'est-à-dire lokola bakutango epa na biso ndenge nani Yeshua oyo ya mutu mwindu alobaki ke je suis le lion de la tribu de Juda babaloli yango balobi ekomi yaba kabaisa so lion soki eza ya bango ososola ce sont des miyibi faut kotelemela bandoki wana ozomona bandoki wana baje na bango baza koelimine bino sans le savoir balingi ata mokonzi moko malamu atelema na Afrique te yango ebomeli bakatabu balumumba bakwami kruma ebomeli baprésident ya ndenge na ndenge bakufi mpo na nini soki otelemi kolobi te prix na ngai nde na botya andeko na nga bakosala elo bareunion ozomona bakosala elo bareunion soki balingi yo te bakosala elo bareunion wi toboyi nga naza ni mutu ya Kabila ni mutu ya Ngingandi ozomona Kabila yisi bango ke opesi biso nini babengaki yango nini opesi biso visa na biso so toke kuna 6 mois ye pa pesi bango ekomi problème biloko ya bakonza mokili ozomona biloko wana ye aza nani atelemela biso wi mandani esili wi faut ke lotika mutu mosu eza normal ozomona me komi mpona nini bayebi Kongo eza paradis soki mutu oyo mpa na bango bamoni azali bakodirige sur mokili te 3e guerre mondiale boya eoya partani ya Kongo balobi 3e guerre mondiale eza guerre ya Magerdon eza boye te balobi na Bible guerre ya Magerdon bagrande nation ekosangana bato mikuse babimaka awa kala na Kongo bango babengani bamarketon makambo ekosala mawa nano esalama soki oza na nzungu awa na mboka mpe ezala na nzungu soki oza na lutu awa na mboka mpe ezala na lutu si mapwa ekozoya mapwa kaka te me yango ekomi na makolo na bino oyo ekosalamela bino bomba kwanga deja
so oza na kwanga na ndako na mboka zala na kwa na repete susu oza na sani na mboka na bino pe zala na sani oza na lutu na mboka na bino pe zala na lutu oye kosala mawa banda mokili ebandana mesalama makambo mindele baolinga basala ekotourne makambo olinga esalama koprendre yango te tata mama yo ozalaka na mfumu kimbangu bana mfumu kimbangu bakokufa te eza boye bana mfumu alongo bakokufa soki moke tozali toujours tokolonga bango c'est-à-dire bato mingi bomoni bango batanzambe nzoka bakoma baya mato tina minuit tokokisa lendi eza jour badiabula mokili mobimba basanganaka jour di saba wana balobi ebandaka na minuit samedi na minuit ti dimanche na minuit esika wana masolo elekaka wana yango babimisi yango na moi masolo wana bana bango soko koti ndenge naza tata mobimba boye faut nakoma très puissant na diriger il faut nalala mwana aza na 3 ans ya mwasi epa na bango ntango makila nde dimi eza bien mpo na bango ezopesa énergie mpo ovivre makambo esika mosusu okoti bakopesa o makila ya motomela mpo na kopesa puissance mayangi batata bamama totelema te botelema na kotelema na makamii te mais esprit na bino esalani etelema bolaka ganda ya moyini satana ezali mais tosala makasi totelema mpo toganye bangunia na biso yango tolobi omoni makambo bakolinga yango te oyo tozosala mais engagement plaire kala te mais biso nde tolala pongi te ba 5000 na biso yango ekolobisa biso ya na bakongo kutu basango bazolinga tolenga te tv na bango tv ya mutu mosusu mais bazoki kopesa bainjonction biso tolenga te eza kindoki te bato mingi balingo bozwa filme botala kobanda lelo tokoma ti 2017 okangama na baya bino bapaster akimbangise bakokufa ebele ya kosakana okangama na olo bakokufa lokola basoso wana na bobise te mokolo mosusu sadi batata bamama makambo eza ya kosakana te eza boye te yango wana tosala makasi tolonga tata nzambe apesa biso makasi télévision eza mbongo télévision eza mbongo oyo yango ekosunga biso totya soki indépendance tolongaka tobekisaka kroke parce que mpo na nini mpo ete bato basangisaki bambongo mpo kroke aya tosamba contre babelge tozwaki indépendance politique etikali indépendance spirituelle yango etika yango toza koko mayangi na yango wana likambo na likambo ezaka na ntango nango totalisi bino baréalité topesi bino valeur ya tata Diangenda. Tata Diangenda azalaki mokambi oyo apesi banzela badirective oyo mokili ya lobi me bato bakomprendre ye te tofingaki ye yango lelo toye kosenga pardon kotala veste na yo te soki ngonga ngo ekoki banso tokofukama mpona kosenga bolimbisi papa paniaki ayangi na sisi boye nakoma tata Kimbangu.